Ya na ebite makambo oyo kosuka ndenge nini eske kobala mwasi oyo Afrique komema na Europe to na mboka mususu na mboka mupaya ezali malamu to ezali mabe masoto kutana mukilia ya ezana ndeko mususu azali na famille pauvre ozuye na Kinshasa to na Afrique na pays moko songolo oyo na Afrique du Sud oyo na France na Suède na Danemark na Paris wapi na simalango mwasi abaloke liyo. Est-ce que c'est important kobala mwasi na Afrique o ma esiko zali to kobala ka mwasi esika okomi wana esika epesa melio zwa ka mwasi ku ne pesi pasi lisoya ndeko oyo ekolelisa bino ndeko mobali ayaki poto na nzela ya Grèce bebe benga nzela makolo abundi amati ba dingi bloke bela katisi bazamba kaka ndengo zalaka kombongo na Italie mwana mbali oya abundi azuvi asombi kutuna ndako consultant abengisi mwasi ozaki mwasi ya Afrique akomi mwasi ya poto na sima yango mwasi abengani na ndako bapesi garde ya bana epa ya mobali epa ya mwasi pardon ndaku nyos na mutuka bapesi epa ya mwasi mobali ya belikiol abandi kola na se ya pont likamnini ya somo bolisolo oyo kolelisa bino na kata lisolo oyo bandeko ebele bako intervenir ndeko na ndeko akopesa pe histoire na kata ya émission oyo tokozala un peu mulai yango na lobi na yo partager benga bandeko bakota po lisolo lelo eza fréquent esalaka maka mingi ekopesa bino pasi ya kosakana te. Toke ne bongo na matadi epai wapi ndeko oyo aleli mutuka ya police to mutuka ba militaire oyo kena kotika ba solo na prison et tout akiye ne balabala lingala eniata kiye bakati ekutu likolo meli sungi ezali te ba tiono hôpital ba bwaka na hôpital likolo bani ko pesa solo ya kopola ndeko oyo aleli epai ya bakondi ya mboka Fachi Beton, Mama Denise Nyakero, bosunga mwana mobali oyo, sinote mawa aleli yokaye. Ah, Papa Kitsekedi. Papa mawana yo bisika nyoso zomi na mboka Kinshasa. Papa tinda ta délégation ba bosunga kati nesika oyo. Papa tala ndenge nazali. Ah, Papa mawana yo ezala toujours likolo na ngai Papa Kitsekedi. Président na biso ya mboka na biso ya RDC. Papa sunga ngai. Passe leki mingi trop papa bakisi ezate biloka pansime ezate bana mutuke ni atanga yi mutuka oyo yaka kotika ba prisonnier awa yeke kotika ba prisonnier bakufaki ti lelo bazokite ngai te mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Yokelangai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti
oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance et peu fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutana ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya to beta ka masolo o pona ko nuire batu te pona ko bebi sa réputation ya batu te kasi to beta ka masolo oyo pona ko sunga kaka esika ndeko koyaki pona yope okoya te sika pende kwa longaki yope olonga comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ndenge kala lobaka soki vous allez abonner déjà merci beaucoup soki vous allez abonner te au monde biso par hasard tu vas tenir le lien oyo yo okoti o s'abonner et puis soki s'abonner ko bossa na te ko fina bongo cloche la notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete alors na nyoso wana ya faut partager toujours partager na ba groupe WhatsApp nyoso tout na ba Instagram na ba TikTok et sika o muto ko zo tindela ya tindela mama tindela ba so ba kota ba yoka po awa na radio lokole ezalaka pembe na pembe et sika pi ba tu ebele ba zo ka ba solution na bango awa na radio lokole te c'est que bien et que na monde ngwana à chaque fois merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo qui continue à nous faire confiance ça nous va droit au cœur ko bossa na répéter au kota bongo na site ya Michael Josh pour na ko commander to kota ba arrivage ya sikandenge komi ba lunette ya sikaye ba blouson ya sikaye ba robe ba jupe ba nion surtout ba ensemble ya Congo ya sika pantalon na jita likolo et yena ba credo ba robe nion surtout ya Congo ezali bongo na site na bino ba to bolinga pe oteka maputa kota bongo na site ya Michael Josh komona ba super wax hollandais na 95 € ya pamba siya nyoso tu wana moins cher ata kutoke na Vlisco ezaka prix wana te donc aoteka moins cher pour le kabango surtout esokomi kota na Michael Josh okomona yango soki osoko okota na site Michael Josh te benga biso to kotindela o lien site to kopesa o numéro ya Michael Josh yemoko osona yeba ndoko ebele ba osona Michael Josh ba oso ba compromis ya bien ba oso pesa ba commande ba zo ya ko délivrer yango ko livrer de livraison à domicile partout dans le monde entier si kozali bino batu ya Kisasa bosa na pete OK na Kisasa ola la bongo na Genesis Hotel na Kandakanda numéro 8 ici ka kitoko hôtel ya kitoko oyo confort netika na mikili ya poto toba na lisolo ya ndeko oyo ya matadi epesi pasi ndeko oyo batutaki ye na mutuka ya police pe ya militaire mutuka na eza mutuka oyo na rotika ba police ba soda to batu na prison centrale ya Matadi je crois batutaki je ne sais pas par quel moyen mais ba juillet ba ki oboa ka un hôpital ya Matadi hôpital général Matadi je ne sais pas boa ki kuna ya likolo bani ko pola ye bakati likolo baki sezate traitement makala zate pansement malamu zate ndeko likolo bani ko pola na viva leli mwana mbala leli bana na ba okele sous classité moi c'est moi lia malamu zate na bana moi été papa likolo bakati moya tambola zalite image ezopesa passe ya kosakana te bosunga ndeko oyo akomi likolo moko mutu azaki na nzela ya musala abana ko kelukla bana ya musala botuti ne mutu ka lete tuti mutu botika pena mutu bo epesi passe ya kosakana te ndeko yemoko alili papa Kitsekedi papa mawana yo bisika nyoso zwami na mboka Kinshasa papa tinda ta délégation ba ko sunga kati nesika oyo papa tala ndenge nazali papa mawana yo ezala toujours likolo na ngai papa Kitsekedi président na biso ya mboka na biso ya RDC papa sunga ngai passe leki mingi trop papa bakisi ezate biloka pansime ezate bana mutuke ni atangai mutuka oyo yaka kotika ba prisonnier awa eke kotika ba prisonnier bakufaki ti lelo bazokite ngai te papa loba liloba moko papa na ngai na mboka Kinshasa place nyonso zwami papa na ngai
lobali loba moko pona ngai po passe leki lokolezo ya solo baso traiter ya mote biloko pansima ezate papa na kosuka ndene ni papa na ngai naza mwana mboka oyo papa na ngai mais baso kite ngai te ni mère de la ville azoya te ko savoir ngai mais pourtant que yenda zota la ville nyonso ya mboka oyo ya matati papa atuka sunga ngai papa mawa na bino kaka ezala toujours likolo na ngai papa po passe leki bakisi ezate biloko pansima ezate bako traiter nga ndenge nini papa atuka papa vraiment na sengi service bosunga ngai nazana bana batangi te po banda bafandisa nga na hôpital awa suite ezate eloko moko te batamawa nde bazoya kotikilanga mwa quelque chose en tout cas pena papa président de la république papa sunga ngai bisika nyonso zwami na mboka Kinshasa ya tokobetela o lisolo na lobaka kaka tambola na mokili omona makambo ya makambo za na mokili oyo soki babeteli yo tango mususu okanisa ko ezali fiction okanisa ko ezali lokuta mais soki ekomeli yo okomona ke makambo ezali ya solo bandeko ebele surtout ba congolais ba africains en général particulièrement congolais na cimetière ya Pantin benga ngo Pantin na France tala bibembe ba congolais ba tombo ba congolais tukunda kuna pona nini makambo ya mabala basi kaka ba africains ebele ba camerounais ba epé somme ba africaine nyonso noir en général et pesi pasi ya kosakana te yaya muninga kobengisa yo na Afrique esika ozala wapi ozala na Mozambique ozala na Congo ozala wapi na Angola partout pays d'Afrique bakena wana mikili ya mpoto esika ozali esika bien ba commission wana yo oye kobaluka obalukeli mobali isolo oyo kopesa opasi ya isolo oyo ekozala tokobeta moi synthèse mukie to tse une histoire ya ndeko ndenga pesi pe tokopesa micro bokoyoka ba audio ba ndeko musu ba zapene ba expérience makambo oyo na ba mama musu ba koloba awa est-ce que il faudra ko balaka mwasi esika okomeli wana to so otike chéri na yo obengisa ya po baba basi ya poto basalaka ben poli basalaka mabeka c'est moi so obengisa pe na Afrique tanga okoma na poto akomika mwasi ya poto te c'est que bien beaucoup mieux c'est que malama ya partager pour les lopeza ba pena oyo et ça la ba mingi za fréquent ba tu ebele ba tiki ba fino wango pona lisoto betele lo oyo ndeko mobali ya ki na Afrique ya papa fisto betele solo oyo mais bo préciser te mboko ka bino moko ya ndeko azaki na Afrique abundi enzela makolo kaka ndenge zala kakuna ba Turquie ba katisi o mai ba koti ba dingi elinga ko toboka nzamba sali grâce ba katisi ba komina Grèce consort ndeko wana bref akoma na Italie ndeko na Italie abunda ndeka mwana mbala abundaka azuido kazuma kamune surtout ndeko asali vino azu musala nyonso normal bref ndeko asomba kutu na ndaku atali boy ça va nyonso te koki natikaka chéri nanga moko boye na mboka na bengisa esika boye aya pona to banda via ya tala to benga ngo eza erreur to eza mawa opomezaki mwana batu na kei koluka na kobenga yo mwana pas avec espoir chose grave kala ndeko oyo mwasi oyo atikaka na Afrique wana mwasi ya ruta bota mwana moko yaya ba pesi précision te mwasi ya bota mwana moko to ebite atikaki na mwana to atikaki na zemi wana ba préciser te ba bita mwasi oyo aye ya tango aye aina mwana ba komi wana tango aboti mwana kaka moko yaya mwana kaka moko akomi balé abandi ko mener garçon au vie dur azaya kina n'oublier ya mutu okoka ndende ko expliquer ba terme a utiliser wana pesi ngai mutu ko so esengisi ngai ay ba longolo na enfer ba ena na paradis na lola yo mutu peut-être pas la bino yaya na ndenga mabete no so la pembe po o teba kaboza sérieux na ndenga mabete yaya pas la bino peut-être o bande ko kota wosi ya cabinet webi cabinet o ya to ya un coup direct ko ba ko ba recevoir parce que na yebi na ndenga mabete ba ndoko belé o yebi net na ba pays en Afrique en général mais particulièrement dans les pays mususu wese o ya ndaku eza mwa luxe na ndenga mabete na siko ekoma soki ndeni kala ndengwana okona mutato ngindaku mwana kwemoko boya te pour la cabinet za lawana vous comprenez bande kopena o bakola o za kera toilette na kata ndaku douche na kata ndaku ezalaki un peu moins rare à moins que mikolo ba kameko ko changer yo siko peut-être on fa na sika moko boye wana ke de rosé à cabinet yala to so la pembe pour solo e ko pesa yo passe
peut-être reçu à cabinet au sokola na baki koso za kana vert la simanda ba vert partout wana ndeko abundi basi ya kitoko baza ebele na poto basi ya malonga bazali oya botami ne grandi en Europe atiki bango ya babe baza ebele ya bien pe baza ebele o pena bana ya ndaku atiki bango a penser peut-être à promettre ki yo que non la keko luka ozelie pendant 5 ans 6 ans 7 ans même 10 ans même 15 ans o banda ko kwa motema o kangi pena do libanki abate na sali likasa tangu ra komio wana azaki mwasi afrikite soit disant na robeng sa na robala mwasi na poto te basi ya poto bazaka mutu makasi na so mwasi na afriki tanga ju mwasi na afriki kuna ekomi mbilinga ndeko wana ye mwasi ye une anecdote tanga boti mwana à peu près kaka ba 200 demi ndo kende wana abandi ko compliqué aki ko funda mobali wa kibe bana te so na ndenge nini mobala ki para wana très bien na ebité maele wana ba ko tsaki wa peut-être ya makapo no so yango très bien. Aouté peut être la famille pauvre. Famille là bien été parce que na ba famille la africaine soki mutake ogende ndoko ko terme awa ozaki na li felo comme na paradis. Donc on a espoir dans la famille et comme yo na ebité na conseiller qui ba maman kurutu ba malek ba tata moi si to ba ninga na ya poto on sait pas mon bal no pena so manda kasinda ko na pe ko tikala yote e ba ngote na poto awa les femmes d'abord les femmes et les enfants d'abord soko fundi o kosi ato kosi ba on dimaka basi bana basi ba mama bino wana bana mbali ba mama poto ba yaya poto ba sera poto bino mama tonto poto bino bongo bana papa poto yaya pena boninga bundi toute son énergie toute sa vie ya ko luka vie a bengisi yo peno ye o fundi pa mbila e pike ba kena osamba boye mbila e pike mboka oto vanda oyo mboka za mingi basi ba avantage ba pesi ye garde do botolinda ko mbali ba pesi pa mwasi ba na garde bana kutu ba bi ba pesi yango pa mwasi ba pekisi mo bana amona kata bana te na ndenge nini yaya n'oubliez pas les africains est-ce que bana botoki yo moko pas ya ko sakate li solo oyo ko le lisayo bandeko ezo pesa ngai mutu ko soit ezo révolter esprit bandeko pena ba botoli ndeko na mutuka na ye ba pesi pa mwasi ndeko komi cadaverin suka nango ndeko bandi ko lala na base ya pont yaya wana zongeli bato ya kisasa bino bokanti na kisasa na poto mbongo kwera na nzete babuka mbongo makasa yaya na bino bunda akoma na poto akoma na Afrique du Sud akoma soki wapi na États-Unis azoko bunda bino ka bobeka non yaya na biso za na poto parce que buklimbe ko ba ngoma olinga basa na ba professionnel o yaya za na poto yaya za ka boy e biso yaya na mnalaka peut-être au senga yaya tinanga mo $50 yaya tinanga mo $20 yaya tindeli mo $20 wana o ebite peut-être ça il peut $20 wana peut-être à quand ça ibidelo moi on a refuta téléphone te na refuta wifi te wifi na refuta te pour la tinda de quoi moi $20 yaya ba retourner moi $30 moi 40 moi $50 moi €100 ba tindeli yo au lieu obenga ta mutu que non na zimbongo wana ni obenga te ba de wali étranger bon tungsa mate so ko tindi mbongo na Congo na Afrique au moins ba bengi yote c'est ka zui comme tout ça est-ce que bokomi za nengwana so comme on tini mbongo bengi yote c'est ka zui mais avant zwa ngoko senga azo benga ba $5 abengi tango ka zui akobenga sute yo il faut benga eli susu na ndenge nini oh allo ozoki mbongo ya par sorry na ya posta ki na soki mbongo ngo ya o batine yo $100 $50 okolongo na moi $5 te otoma unité o bagane yaya la zui o yaya mbonga ngo za combien na moi $100 otindi wana na ngasu $5 na moi €50 wana na ngasu aussi la mbonga ngo za combien mbonga ngo yaya yo bande ko tsa unité to benga to avant te mbongo siko zui mbongo kombo yaya pasi tala bande ko de ba souffrir en Europe image bozo mo les oleka wana tala bande ko yaya bino be ya na poto nzoka la na sapon ozomo yango wana to pesa ba de musu reso to ndenge nini omona ya za kana Afrique du Sud ya za kana Angola ya za kana Brésil za kana na France na ou après Amérique obenga kae ele karaté pona makamba boy kanda baso ba stress ebeli ya ba ebite ya makambi salami ezo pesa mutu ko so ya lisola ndeko oyo tala siko ba ndeko de bolala ozomona wana to za la licence souté to na Madagascar te to za na Paris en plein Paris omona image en bateau balali na Saint-Pont bateau kati bateau oyo mingi ba liwana basi ba comme bazongso bango zéro ba bengsa basi na bango na Afrique basi bazongso bango zéro yaya
est-ce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Chaque fois, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Au comment on a comme ça, ça qui est bien, qui est mort. Il y a des gens qui sont belés, des gens qui bien mort dans l'Europe, en Afrique du Sud, wapi. Ta banda qui a bengi sa moi si na ye. Ba problème et banda le kolandeko oyo et puis si pas si ko sakati ya là non ndeko j'expliquer l'histoire ndeko oyo et ko lelisa yo ya bandeko belé ba pena ba KO et puis dans le audio oyo ko bandeko ba intervenir. Est-ce qu'il faudra continuer à appeler basi en Afrique ba ya poto to o lugora moi na poto là dans l'histoire ndeko oyo et ko lelisa yo. Voilà le travail de nos sœurs africaines ici en Europe. C'est-à-dire le monsieur que vous voyez là, il est devenu zéro à cause de sa femme. Dès lors qu'il a fait venir la fille de l'Afrique pour l'Europe, c'est là que sa chute a commencé. C'est-à-dire le monsieur a nagé dans l'eau pour arriver ici en Europe. Il s'est battu, il a eu ses papiers, il avait son petit boulot, sa petite voiture, il travaillait si bien qu'il a eu son contrat indéterminé. Il a pris sa maison et on coupait un peu comme vous tous vous connaissez. À la fin, il a fait venir sa femme. Voilà que la femme arrive en Europe. Elle commence à fréquenter les milieux. Vous savez, quand tu prends la femme en Afrique pour arriver en Europe, dès que ses yeux s'ouvrent, elle change. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, prenez la femme qui est déjà en Europe. Là, vous vous blessez ensemble ici que d'aller prendre la femme. La femme qui quitte dans la brousse pour arriver au paradis. Mes chers frères, quand ses yeux s'ouvrent, c'est très grave. La femme a commencé à faire les problèmes, menacer le gars, torturer le gars. Parce que le gars elle est venue avec un enfant. Arrivée ici, elle est tombée enceinte, elle a fait un deuxième enfant. Voilà problème sur problème, problème sur problème. Jusqu'à ce que elle allait se plaindre à la police que le gars ne prend pas soin d'elle. Le gars l'abandonne avec les enfants, il sort, il joue la vie. Vous connaissez l'Europe, c'est comme ça que la femme a dit que non, à l'heure si là, elle veut divorcer. Et vous savez que déjà ici, quand on parle du divorce, c'est autre chose. Voilà que ils sont allés juger le problème et tout. On a dit que ok, on tranche le problème. On a pris la maison, on a confisqué la voiture. On a tout donné à la femme. Et sur quoi la femme, elle récupère la maison, la voiture, même la garde des enfants, on a donné chez la femme. Donc il n'a même pas droit à voir ses enfants. Ils sont pleins ici en Italie. Je connais beaucoup comme ça. J'ai même un grand frère que les mêmes problèmes là arrivé ici en Europe. On a pris sa voiture, sa maison, même les enfants, ses propres enfants, ils ne voient pas. Voilà que le gars a commencé à boire, marcher partout dehors comme vous voyez là. Le voilà. Il est ici en Italie. Hein. Ce n'est pas qu'il parle, moi mais je suis là. Il est ici en Italie. Le voilà qui dort dehors. Il n'a plus rien. La maison, il n'a plus droit, rien. Et la femme maintenant vit dans la même maison avec un autre homme. C'est quoi comme ça? Quand même, les filles africaines, même, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Ayez même un peu pitié de vos frères. C'est quoi? Et l'État européen aussi, toujours en train de dis donc, je manque même les mots. Toujours en train de tirer profit du côté de la femme. Quelqu'un qui a souffert toute sa vie, il s'est battu. Aujourd'hui, on récupère tout d'un clin d'œil comme ça, on donne tout à la femme. Dis donc, quand même, ayez un peu pitié de nous. Regardez le monsieur. Voilà. Bon, l'isola neko. Moutalai nanda kuna ye, na mutuka na ye, vie normale. Moi si a ye, malheur et bandé lié. Tala. Moi na poto, ma koloko na ba géographie de tika la gisasa, mais na poto en plein Italie na Rome, ntala ndeko. Moi na poto ko nini, moi si. Yango bino ba yaya basi, bandeko ya basi, okokanisa te, ndeko longolo na Afrique. Ya. Balongolo na Afrique, ndendo ka balongolo na lifelo. Ba yo na paradis na lola. Okokanisa ta ndambu te. Que ceux qui ndeko te, na ngana koma na Europe te, ceux qui ndeko te, na ngo ya Afrique du Sud te, ceux qui ndeko te, na ngo ya na Italie te, vraiment. Donc yango culture wana ya biso pe na ekoma ya ko na kufunda mobile pa mbila, kufunda euti wapi. Ya to so la pembe, o sa radio loko télévision, pembe na pembe. Awa litonga ya tete, litonga te na boyi. Manga guda ya te musika. Makala konki musika, avocat ya groupe mente. Awa za solo na solo. Est-ce que vous commis c'est que bien. Et puis chose grave, hein?
moi si on va benga mbala na ndaku do atika na ndaku nyoso tuwana aye abandi ko kota mbala musu na ndaku asimo mbala musu mbala wa ofala kana ndaku na bino benga no baba Mario yo pono mo sa na ndaku ya pena moi si benga na ndaku yo po ye yo kota na ndaku moi sa fandi bani po fanda pe wana respecte ya taninga ni bino ata ki shigolo ya ngoboye pena te pasi ya makambu ya boye e ko la lisa ote ngala tunaka est-ce que Siko, ouais, ça la question à Otuna. Bino ne nous répondre à nos commentaires. Est-ce qu'il faudra yaya téléphone au fond mais benga bengi pour à participer. Est-ce qu'il faudra continuer? Ya Robin Saraba c'est d'Afrique. Il faut arrêter. À l'époque, nous avions ba kulutu na biso ba papa na biso ba Robin c'est en Afrique parce que moni a komi kuna ba noir ba ki penate ba tamboko ba la penate. Il faut muamaka raya. Peut-être que maman là-bas na misa tout ba ronso ba yeme sika boy bamba na ba bota ba koko ba congolaise ba africaine ba comment ebele. Pourquoi ne pas chercher une femme là au Zawana pour une pas dépense. Mutu il kama boy mutu abela ki oltenenga nini. Wala kanisi. Asala ki bien moko akanti ba dépense. Ba bandre même na passeport. Na mbonga photo passeport na ba mbonga ticket au ambassade nyo surtout viser bimi. Nyo surtout dépense peut-être 5000 €. Oye na poto. Babandi ko lesa yo ko lea ko lata yo sala mutu beta mo sinzo yo sala mutu mbala suka pena boyata yo moko e ko lelisa ko sakalate e ko pesa mutu ko swa ata yo moko makaba mutu se pena ngote ya pasi ya ko sakalate to yo kana ma intervention ba mama oyo basai na poto boye biso yo parce que lingo benga isa biso bisa fina yo est-ce que ko bengisa mwasi na Afrique ai na poto eza malamu to eza malamu te to yo kana nu mama oyo ndenga lobi landai. Maman Robinine. Oui, maman. Expliquez-moi. Voilà. Ouais, patientez. Patientez, voilà. Toyoka maman Oyo, à mon indé. Bonjour, ya fiston. Ya nangai. Kobala mwasi na Afrique komeme na poto eza perte. Eza perte pour nini parce que moi ça fait 37 ans que je suis là na poto na 17 ans. Siko na 55 ans. Na mona ya ebele. Ya mosika kutu te tonton moko Camila Mongala to akane pemeni les garçons, les messieurs, les était messieurs. Le monsieur azaki célibataire a bengis fi moko awiti Kinshasa Angola ye après fi wana babotika mwana moko abengani tonto Camille na ndako ezaka ye moko te ya modèle wana baza ebele awa toke na mosika te ponga na bomwana ngala koli na Allemagne na mbali na ngaza otanga na Allemagne na Cottbus ba kamara na nganyo soto uta na bango na Allemagne bazaki na mobali na bango musu mobali na bana misato boyebike bango nyoso aba benga na ba mibali kanga mombo na tikala na mobali na ngana bana na ngai papa ko bengisa mwasi na Afrique eza fausse affaire parce que basi nyoso ya Kinshasa dizolo to baka lelo Zaire lelo soki mwasi na yepoto akoyeba sumbali na ete akorekone aklera koyeba ka ba mabulu nyonso basaka boy alinga sumo balita olinga ye moko se komanda kamona mbongo na ye net biso awa mboko eza ya basi na ndenge nini mwasi soki kaka yo papa obeti mwasi ba police aye akobimiso na ndako omoni basi musupe bakoma ba problème na makasi babengani mobali na ndako. Mais pour moi ça me plaît pas. Et ça la nga bien te parce que to bota mpe na bande ko ya mibali to bota bango pe mibali bota na bande ko basi to e banaka ko se respecter potos à la bien. Mais pour ngai makambi ya koboma nzoto ko bengisa mwasi na Kinshasa eza fausse affaire papa na ngai. Oyoki ya eza fausse affaire eza ebele awa ngai ça fait 37 ans que je suis là parce qu'on est là depuis 1986 oto ya poto na mobali na ngai na bokilo na ngai mobali parce que bazaka bato mobutu ye muto amema biso amemi bana na ye
Nangai. Moi c'est à moi nanaye. Mais namoni ya rouge na ya vert na ya noir. Kobanda na vanda na mboko tata nangai. Mais kobala moi si na chassa vraiment pour nanga. Na osepela nangwa ta mukete. Po basi na biso so baye ana ipoto. Ba mona loko ba komi loko ba komi na paradis tandis que ça na au paradis te. To aka na samokili. Makam nyonso eza na Afrique apesa laka. Donc ya monene alika nini kotambola kati na obanga nzambe yaya. Voilà. Boki mama au 37 ans na mikili. Yaya, bon monde bwandi ko bebe sa bande comme sous cop. Et ça bande comme sous eroyo abandé alinga banda dossier pa bengsa mwasi na ye atika na Luanda, mwasi na ye atika na Brazza, mwasi na ye atika na Yaoundé, mwasi na atika na Kinshasa na Lubumbashi aya babandi ko banga. Oh bashi poto e ba yo karate bashi poto ya bien bazali. Est-ce que bokomi na kosi to bokomi to so la pembe basi ya poto bazali bana ya ndaku penda bazali ya poto yimwana ndaku éducation lokola kaka ba bantu ya solo femme noire femme africaine tala sikabwe o ba mama mikolo ba yo loba et comme il faut ça faire parce que so ba tant je crois batali image oyo elelisi bango révolter bango esprit ya mona mai braka timna na bemta $5,000 pour bengsa mwasi oya abengana na ndaku o ngamona tongi ayebesika tongi mbongo wana te. Na bete bakona tonginda kuna mikili nyoso tu abengana na palais yaya musu susi pe leki o mona badi ko ba ache ba drink ba kota biloko ba be ale akufi so na ngwa akufi musu bo mona kono abomi mwasi pour mama boy ezo pesa passe yaya est-ce que makamboyo eza mingi te pour mama mbonga bana est-ce qu'il y a pas moyen ba assistance sociale na ba kata mama pesa mbongo na ebiti saka ba ya makanicien so ba kata mama pesa ba tumbongo. Quand vous avez un bon wana, je comme ma balle on fait sauter. Cimetière à Panthéon et doser pour bâtonner va coup va congolais la cimetière à Patin, africain en général. Pour ma balle à basi ba bien la balle ndako ya. Et ça Sonia au Saranate. Et ça ba tonton sur la poto wana ko. Même en Afrique du Sud. Donc ya ba bengana 10 fois. Ba bengana kaye azongaka, ba bengana kaye mais na bengana na palette. Oh, mera bengana na palette azongi singa jeudi ala zongi jeudi bazongi si jeudi na palais mais samedi boke feti tala yo ozongumula pe na mère la fête à mariage zo bina pe na mère ba bika tala o weekend bizonga pona nini pasi ya kosakarate yoka mama osuma bado mama mususu tandai makambu oyo yaya nzambe kaka sunga sinote mawa. En tout cas, bonjour Papa Fiston Pelende. Tolandi mission, ndenge naza kolanda mission sikoyo. Ke mibali bazolanda kaka basi ya kisasa. Kwe babengisi ba dépense nyonso tu wana vraiment. Bango nde mtu bazo souffrir hein. Neti tonto bazo souffrir yemoko. C'est pas bien. Basi pe Europe bazali. Oya bien pe bazali. Oya mabepe bazali mais kaka koluka nzambe asunga akotisa yo na mwasi nini oyo kokioza naye mais na poto basi bazali en tout cas ngai pona mibali basi na poto bazali ata bazoboma libala mais foko yeba mwasi wana bomaki libala pona nini mobali wana bomaki libala pona nini pourquoi pas te bobalana pona nga eza bongo mibali botika bakambu ya ko bengisaka basi ya lelo bakoma makambu ebele eya osalo AVC pamba basi pe totika ko bengisaka mibali eya osala biso AVC pamba toluka kaka otoza toyebisikele ya mboko en tout cas nzambe apambola moko na moko oya komona ngo bien ayambi oya komona ngo mabe alimbisa ayo. Boki mama bagisi basi botika po bengsa mibali eza vice versa mais mingi biso toyebike ba papa no ya bengsa ba mama abundi penatika ki mwasi dogi eza moi je comprends pas makambo oya baka oyo eza légion na esio soki to bandi ko compter ngo awa muto akufa voilà to so nan ndeko mo awa tande komo a expliquer biso hier Monica o ndenge nini po to za direct awa ndeko mo azo benga biso awa voilà to koyamba ndeko oya bengi biso voilà. Soda Apollo c'est bon? Oui, c'est bon. Bon voilà, Togo soit sika aboye, Togo soit ndeko biso aboye Soda Poto
bango bana donc bana ya poto ya tongo to bani batata poto ya tongo bango beta biso makambo oyo e pesa mutu ko swa yebisa biso na biso sika boye likambo o moni onde ya ndeko oyo abengisi mwasi asali mbala suka babotoli garde bana babotoli ndako mutuka mwana maya komika bitelengano na nzela ka boye yo na France babi cimetière ya pantere kuna etonda makamba boye olobi nini? Non, cimetière à Pantin. Cimetière à Pantin, bombi milimo ya batu bakufi na basi ya basi, basusi ya basi, ba AVC, bombi ba congolais, baza kuna donc mawatro. Est-ce que nous sommes en direct? Oui. D'accord, donc merci beaucoup Tata Sadek, Fiston Pelen de mon ami perso. Vraiment merci beaucoup na motuna na yo et puis na profiter na pesa mbote na bande kono soba Hollanda biso. Omoni bon nengo lobika yo mo biso to ba na poto ya tongo mezana na uti na mote ya robela ngo keza ya tongo to aka ba na poto. Mais en tout cas na ko sepela mingi ko contribuer na sujet oyo na likambo esali pasi comme on ne la vidéo est tamboli. Bolimbi ça en même temps, on a un peu de boulot. Donc, ce qui, moi, merci, camarades. Merci. Allez, à bientôt, au revoir, bonne soirée. Donc, Bolimbi Sara, ce qui, parce que dans le boulot, na biso, donc, dans la Katiakan. Donc, civil, donc, il faut à un moment donné, donc, qu'on récupère à Bango. Voilà. Donc, na zone na lisolo. Donc nalandaki na moni pe ba vidéo tambola ndona biso ndenge niveau komi elo esali na pasi comme na lipapa lataki na makolo niveau komi na yango et pourtant sali ba dépense na ye aleki banzela pasi banzela mai po koma na lelo na place ya komaki pe lelo kanga motema abengisa mwasi. Mais bon oyo ngana oloba ezali bande en tout cas bana poto sincèrement en tant que moi na mobali d'abord sincère tout ça la keba ko bengisa parce que ba génération o ngana yebi na ba années 80 tant biso to ba poto ba années 80 wana tukuta ba grand frère na biso ba vie na biso na époque wana basi pena ba laki mingi te na poto basi pena do ba mibali mingi to kutaka bazaka ba célibataire batika basi na ba Congo moi c'est ozela 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans basi mingi ba ya lelo poto na ba époque wana bazelaka mabala ti ba 4 ans ba 5 ans lelo bavana mabala misuki bakabwana voilà donc la vie c'est comme ça mais génération lelo o génération resembla justement parce que n'époque on a pas de sambela na catholique pendant sambela na mingite na ba 80 wana on biso ba poto lelo ba kinzambe bimi l'église de réveil bimi et même biso pe na vague mo boye c'est-à-dire que basi mingi ba continuer ba église de réveil pour na lukanzela poto pour na lukamibali. Alors sur la mobali mingi ngana obetali solo oyo en tant que mobali oyo nakata France on ngana vivre nakata France ngai personnellement te mais entourage na ngai bandeko na ngai ba grand frère na ngai ba tebele o na moni misu ba ke lelo na sama bele kapona likambo ya kobengisa mwasi na Congo ngamo na misu na ngai nakenda ko récupérer mutu c'est-à-dire que grand frère na ngai mo boye ya quartier abengisa mwasi na ye mwasi ya yebite amona te n'époque on a eu époque ba photo et époque ba lelo te que tout le monde lelo na ba visio tout le monde lelo na ba photo ba internet ba YouTube tout le monde lelo na ba facilité au internet lelo n'époque on a technologie za la gité les ayi ba photo ngai nde mutu nakenda ko sala ba photo wana nande ko mwasi pour tout la vie na biso na poto. OK. Tout ça ba photo ko ni ba photo kitoko tout tinde la vie na biso na poto. Ngamo ba chance yeka ndinza la nzamba sungi na sisi ba classe na ngatutu pa na emikili akomi na mikili na sali ba wifi na sala na komi ona na komi lelo soda ya poto après ndeko mwasi na sikoyo ayeko ya pourtant on na komi na bete livre na ngali solo na sibike ngabi na été momi na vraiment momi en tout cas bien tout na ozana tous les jours ça très bien momi peut très bien respect mais momi le akomi na poto na yi mutali boso na ketala yi pesa komelaki et pas ndeko na ya mwasi et puis et ça n'est même pas un mois à Limoué. Moi c'est Abungi. Abungi à quoi? Moi c'est Abungi, c'est-à-dire que Azalaki na 40 ans na bakin alaki na ya na emo boye ya lipasa. Bado benge nzuzi. Kaki joueur.
ya une équipe ya FC Kalamu. Donc abotisa mwana mibale je crois pas na mibale. Siko asundola ye atika ne ye ba kabwana bango pe ya sala ba makamu na ye aya kota na pe poto ayo koma pe na France ayo kota Suisse. On va na Suisse, ça pe libala na ye pa bengisi pe aluki pe mosi na ye pa mais ndeko mosi tanga komi na ebite basi yango soki zaka ba mfutima soki zaka koloka enfin nga benga ngwa mfutima te ya ezaka tubaka ke voilà ezaka génération eza malamu te mwasi akomi mais motema moto andaka mobali ya batu oyo asokoma mwasi akoma mobali ya batu mosusu donc motema moto kala andaka mwana ala andaka mobali na Suisse ti ayokota na contact na garçon go yebikaga garçon kenda na eja sala libala na sala vie na ye tant amoni ko mwasi mo ba komi na Paris mwasi na komi ko benga ye garçon yokita Paris ayo récupérer ye quand le même jour ayaki na Paris a récupérer nzele ba continuer Suisse ta non makambo donc mwasi aza même pas na pitié ya mbongo muninga moni passe ya bengisi yo donc ba mona na pata ba mona na biso ba mona na kana ya oyo vient na biso ya quartier ba mona na ka me ba umela te parce que vient na biso quartier ki muta musala ba bato ba kinda ba semaine donc fait pe salamate na ebisio eloko moko esalamate c'est-à-dire que vient na ngata nga bengisi mwasi a s'appelle que mwasi na komi toki de récupérer mwasi avandi parce que mais mwasi la kina en attendant bon ndika ba avion pe a poto mingi miso moi stabilité zalaité donc mwasi en attendant on n'est pas ya grande sœur na ye na Créteil na Créteil na 94 à département 94 enfin biso le baron ne wana pour tu vas comprendre ils ont un département na biso en France département 94 ezali Val de Marne place makambo o ezoleka ya en bref est-ce siko ndenge nini sikoyo mwasi aye ba récupérer ye na mobali na Suisse aye récupérer a continuer jusqu'au Suisse mais mobali siko na Suisse akija na dibala na ye na mwasi na ye na bana ne ba bota na vie na ye mais lokola mwasi ye moko mwasi okangama na ye aye récupérer ye ake ko vendre c'est pas massa tana niveau ya raisonnement ya basi ça dit que au commune na dibala mo be na Paris officiel Paris ba lokaka au vendre pas sœur na yo mobali ebiso no nazana no stabilité mais na sala ki tuka po ya déjà aux na terrain comme ça nazo luka siko solution na musala na salaka donc na sala ba déplacement mingi na rosenga siko na sa demande ndako ati en attendant vana na pas sœur ngai naza boye na zo pisa o fiston pelende na kenda kotala ndeko na moi singa moko ti na Créteil na na vandisie na expliquer ndenge poto ezali azolanda yo est-ce que azaka en vie azali en vie azolanda yo ben je pense que azo kanga ya na éviter soit ko ça semblant mais boazo ka so azolanda ngai ayebi ona oloba donc na kei na kuteli na expliquer poto ngai na etala omoni oyeko batu ba oluka nzela oyo ya mai ba okufa na nzela mai yo yembe na okiti na Roissy toki to récupérer yo obimi sans problème mobile nous a sikoné sengo ayebi ke mwasi aye na ko expliquer que poto eza blague te yeba ko vanda yeba ko tosa ya komi tungisa manote ponanga ngap na ili ba nga penda mobile nanga mais na ebisio ndenga limwa biso siko ndenga kima siko viena o siko asuka ndenge nini viena biso abelaka na ebisio viena biso akokaka viena biso kuma loka mutaliboma viena biso kuma loka mutaliboma viena biso kuma la taloka mutaliboma donc aujourd'hui baso bona ko tant communauté pour ba to reconnaître viena biso donc akokite ti ayo kende Kinshasa asuka après 25 ans donc moi si wana donc c'est qui ça connaissance avec sa connaissance na Kinshasa ya mwasi mususu ayo zonga na poto atiki mwasi après ça ba démarche mwasi yango tout mwasi ya Holanda mwasi ya koma mwasi ya komi na bitana sitana lisolo ya ndeko na bisolo ya koma na Suisse place au kende vendre ya te parce que mobala ya gija na mwasi na ndako donc baketi na 3 minutes bakevandi c'est pas ya camarade ye mutaki na vie na ye tranquille pas sœur na ye na bari après fois qu'il va na libala ya mutu ya libala ya batu mais pas ya camarade na Suisse alandika biyenga monika baso ya bachoko alandi biyenga tant comme kuna boye
mobali siko moyen siko ya sala so premier parce que mobali akija donc to bani na binga ngo serré akija serré donc c'est-à-dire akija mwasi na ndako na bana mwasi ko agenda ko s'occuper na 100% et ça ti et moi ça va me souffrir comment souffrir ti suka na yango master wana pasa ndako vanda ayo chaizemi oh là là c'est-à-dire que mobali oyo yanda ndaki amoni ke akoka souté a forcé master na ye abina azwana oka passe bana on va passer occasion kaka makamde ile kana mukilo na kata camarade mazaki ari célibataire abizwa oh mais bon so yo o vanta mutepa ya muto mingi zaka ba célibataire siko ye moi ça kombo na azanga kombo hein onobi komba fiance zaki sunan en fait mobali azaki camarade ya Joana oya komba fiwana komba zaki nani tantine wana Suisse moyen à récupérer moi na tantine wana kombo zaki nani na moi na bana komba tantine wana nani récupérer fi wana ukanga makanga na komba tantine ilibana na Paris soda poto pas bien na biso soda poto ake vendre ça master soda poto na eka na Suisse wana soda poto so na Lausanne soda poto na Lausanne soda poto oui kombo ya tantine wana nani na opesa kombote bon voilà les kambote je crois viens ngai so ba ndimisha au seplate bon pesa ce que moi conseil dans 30 secondes pour comme na suka déjà émission aussi là est-ce que sikoyo yo mon nini les jeunes garçons ba beng sarabas na kisasa to ba so ara ba jusqu'à na poto wana nga na opesa conseil mieux vaut ko luka na poto parce que na Congo en tout cas sincèrement ça n'engage que moi si ya malamu ya sérieuse aza sauté so talinde ba se comporter déjà na kin tout le monde a ba réseaux sociaux manière ba se comporter basi bazane lokote mais ba vanda na ba kimbangu ba vanda na ba place mo ba me ko detanga ba mai tout mais au monde ba réseaux sociaux ndi ba vanda na binza ba vanda na ba vimo luxe et puis so lingie ba boya raté parce que yo mutu ndingo na siko na poto ba boya raté ndingo na poto baba shira ba boya raté lingie ba boya raté en tout cas, on peut se conseiller bandeko bayaya ba mibali obozolanda en tout cas non laissez tomber vous trouver na poto retrouver bien que c'est pas facile non plus parce que on se comment on va femme seule comment on va femme isolée comment on va kolanda ba location ba social de comment on va passer mais en tout cas na poto mieux vaut na poto que na Congo pour na Congo ça dépense au salaté voilà merci beaucoup sur la poto merci beaucoup pour Soda Poto là. Voilà, on a une merci beaucoup Soda Poto na histoire qui toko je crois édifier batou et fungole batou sur esprit. Voilà, merci beaucoup Soda Poto. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt, bye bye. Voilà, bye. Tous on ndeko ya suka boko on ndeko ya suka parce que le temps nous presse quelques minutes boyo ka ndeko ya suka makambu oyo ya kobengaka bas na Afrique et pesi mbilinga mligaya. Bo monde bo babese baninga msukop. Tolo baneza ndengona. Et comment difficile moi si oh en Afrique so ka mbaya sana poto en Afrique ça wapi ok bon babanda ko checker mbala na Facebook a checker na Facebook a checker bonjour aboni abani masola le kuta le kola boyeba na karanzoka boyeba na karate pour nini kaka ebi non et pas à mon côté à 3 4 de 5 ebi kenzela poto zali wana to ka histoire pe ndeko oyo et bongo et tout ça voilà la réalisation me fait signe que déjà temps époque voilà histoire ndeko. Ouais, bonjour mon frère Fiston. Père, franchement, Kobeng Samwasi Napoto ezali merde moko incroyable. En fait, je peux dire que basitou bazandenga mon côté. Ezaya mabe, ezali pas bien. Mais en majoritaire, il y a basi nyonso o babeng Saranapoto. Ce sont catastrophes moko tu peux jamais imaginer. Nga moko frère nayo que tu me connais très bien, nana expérience wana. Papa na beng Samwasi Napoto. Raisonné en 2019. Si tu te rappelles bien, ambassade au pesaka ba visa ya Schengen na Congo zala qui fermé par rapport ya Kabila. Tango Titi azwaki pouvoir na mois de décembre. Na sololi papa na papa oyo abota mwasi na mama na ye. Na sololi na bango père. Na lobi na bango soki na lobi na ya na kin na bala mwana na bino
bato bakomona ke non ndenge oyeboye obali mwana batutu bakoyeba ke mwana oyo akoya poto. Moi je propose que nazwa mwana na bino na memaye na poto tanga koya na poto ngasiko na kena kine ya kobala même bato balobi akomdia na poto. Papa nanga ah mon fils c'est bonne idée. Vous avez raison. Après alors balanga mais par contre maison chenga les allées fermer. Comment tu vas faire ce papa ngana ali mwana poto akala ko bangate. Père na biso na cascade na luki na sali tout possible. J'ai dépensé presque 9000 euros. Nazu moi si père na longolié. Nazu moi si na longolié kin na kati na ye na banzela ya kati. Omoni donc aye Dubaï, Suède, aye koya Paris. Moi si aye kokoma. Papa moi si pas komi kitoko nazala qui très content na sepeli na ye. 2 semaines après moi si akoma na zemi. Na mona ngo biango bi ah o ils appellent la chance moi ça y est kokoma na zimba moko boye. Mais moi so nazala qui soki ake na toilette aza koyoka soki asubi mon frère na ebisio okoka ko supporter odeur wana te. Sur la péciline moko na ebisio ya antibiotique tu peux jamais imaginer. Na ebisio mais chérie mais mamni eza koleka boye na solo ya bakisi abna ngai papa na ebite ngape na za ko se comprendre te. Na bengi mama na bango. Na expliquer mama bango nanga papa ndenge na zabwe na famille na ngai mutu na poto azati ezaka bata mutema mabe bazako linga ba bebe salibumu ya mwana na ngai. Mais entre temps papa fisu na bosse ko ebisao c'est une femme soit disant que abanaki ko sambela makasi moko dans ba fille nako na première pape na première lieu ya ba fille ya banine intercesseurs wana. Maman na libina ngaki non moi na nenga zali boyizaka bandoki papa faut qu'on prier des choses comme ça. Papa fiston ngape na côté na prière mutalo sambu la bible to dégager esprit oyo ekende. Papa to bandi ko sambela to sambeli yumoko raisonner père na côté même père bas baba ndoki na côté même 3 na côté une semaine ya jeûne et de prière tozo prier enfin que sur la bakisi na elonga na libumu na kati na mwasi. Papa fiston 3e semaine na fanda kabwe pa mwasa benga na musala o no ndenge na zaboye nazoka bien te makiliza liko bimangai. Ngapi aba makiliza ko bimao na Tunisia makila couleur ni oza makila ya noir. Ngapi aba loko za noir eza na gravité. Na kata musala na sinza na musala na zuye lokana na bwakisa ki était na renseigner na meme na hôpital mobwe na metro. Na meme kuna basali be examen papa fiston cool théâtre moi si azana zemi ya en fait azalaki na zemi ya 3 mois asali fausse couche. Na tunye no bi maman mais yo wuchiko ya pas même ta 3 semaines te mais zemi ya 3 mois oyoyo na quelques jours oyo e wuteli wapi. Papa fiston moi si munoko makasi moko oh non ngana kina tikala ko bota te eloko moko tina za ko tuzemi te bandeko langa ba sekara ngai to na ki zemi na ki très content ngai maman mais ah mndela ko sakate bazio makila bazio masuba mais sikoyo eza ko mona la ki ozala ki na zemi il y a 3 mois et demi au sali fausse couche mais ero ya ki ozala ki na zemi ozana mobali ou pas tant ozala na kin. Papa fiston moi sabusani mais papa fiston entre moi si era yaki abane ko za bapel moko na biso kaka papa babenga kai déjà tant déjà moto abengi moi si na yo na appel vidéo ya mutakala père il faut imaginer c'est que moto na moi soana basala balien mais ngamoko ne baki déjà que soki ba obengisi mwasi ezalaka na makamwa mike surtout baso bautaka fuke ezalaka nango bon na beke bon natanga koya makambo tu ezolango normal mais papa fiston bon na revenir ce que na suite ce que il y a le son na biso père na biso
moi si awangani na bengi mama la bango na keza likuta mo mwana nga sembla ga makasi na zemite ngabi mama aw mndela ko sakate papa ba déterminer ngai na jour zeme ekotaki malheureusement ce que papa fisonné ko resno ngabi na yebisi maman c'est là jour bache si je me rappelle bien bozala ki soki na 2 semaines mobwe na église na bino ya nini ya prière bobaki ko préparer be campagne moko boy même si maman aussi déjà comme poto non ça le comme boité yebisa nga vérité papa fisson moi si aboye na bisi yeboye ngai na sala kambo na ngai ya passe na yebi yote mais je te fais confiance yo na famille na yo outi koya oina zemi mais nzambo to sambelaka ali nzambe moko juste akoranda biso justice soko lingi makambo to ezala bien makambo to ekeni be mama yeye psanga vérité papa fisson nyonso o naza ko ebisoko dans 4 semaines moi si aotika kakoya moi si ayeko ebisanga vérité oh non ne biso vérité frère mo na kozwa après prière frère na atila kingai kisi na ji asomela kingai après na ki ko se sentir a jola kingai et bien c'est non maman frère venez que moi bi makamnene boyo obomba yango donc yo ba violon na kin avoya ne bi se menga na ebi ke soki olongwe pes na bino to solanga na vidéo ti na église mais frère mo yo ki na kozwana ndeni nga na ebi ete oh non frère mo groupe intercesseur a bien nga zala ki na difficulté ya transport et après ngai na gine ko soyer et après na kopana ki tina le na ndaku na ye na damuki mbamoko na moni bazei na ndoto na ngai na ko sukola ne bi c'est faux papa fisson permettez-moi de cambo. C'est une femme qui est sec. Même ceux qui moto a forcé, il faut se sentir que va forcer que laisser maman tika kokosa. Nebi se tika kokosa yo ba viola ote. Na benga papa la bango na maman na bango, nebi sa bango. Papa la bango ton expliquer vraiment ko ndenge vraiment mobile expliquer na ki papa na che à côté laisser papa. Regardez les dépenses que moi je fais. Regardez ce que je vous ai promis dans votre famille. Nous on a réalisé yango. En plus papa fait na bosse ko bisao. Alors baki nanga que avant moi na ya koki ko ya bongote na ça la geste. Na cheki mboko na enveloppe na tindeli apporter ba famille na bango après alobi nanga que famille nanga accepter que moi si akoki ko ya soka yeta ngoko mayo kiti ko balele papa. Regardez tout ce que moi je fais les efforts par rapport à moi na yo. Le lot vraiment c'est ça oh le foot oh bino vraiment bozali vraiment donc il faut foot ngai yango yo papa fisson papa na fanda nzamba toucha motema nai abnanga non moi na oh ba violet qui était ezali kuta papa fiston qu'est-ce que j'ai fait vous savez na kopesa conseil moko na bande ko ngai personne qui est parfait mais il faut avoir toujours confiance en l'Éternel notre Dieu. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Je dis à cette femme, c'est bon, solution est. Les seules choses que moi je peux faire, on veut faire la prière. Papa fiston, tout ça la prière c'est ici. Nazu mwaswana na ke na ipasi ya pasteur Nabiso. Makamtu n'explique yo, n'explique pasteur tala boye. Pasteur atali abi bon, ngai na koki ko sala pas de grandes choses mais na conseiller bino la parole de Dieu. O yazali na motema ya chrétien ako se confesser mabe otu oye asali. La bina pasteur nyonso o tei na yebi papa fisson na temi liboso pasteur na telemi libo langa droite na Dieu j'ai juré et devant toi je sais que je suis un homme pécheur je ne suis pas juste alors que devant toi mais ta miséricorde za nangai nyabi eloko moko te nangika justement neba vérité est-ce que moi si oyoyo makamaza ko loba nangai ezali mensonge bezali vérité pasteur abi bon avant pesa moi nanga parole pasteur lobi boye appréciez exemple et maman Géasi à cause de l'amour de l'argent tant le général la question ba lèpre elongo ye Géasi à l'andri général wana likolo ya lokoso ya mbongo likolo ya mensonge
accueilli kosenga ba bien ba lèpre et retenir qui est abisi Ananias et Sophira ba kosa ki nzambe la malédiction zele qui se repasse ba kufa qui sur place abi Judas atekaki mwana na nzambe na lokoso ya mbongo. Donc pour te dire que si moi je pose ma main, c'est lui où a kokosa ko la vérité te où ko la yé est lié. Moi ça bi passer na bele ko moté afro papa fiston. Ton cas passer alinga bala ko sambela kabwe. Moi simba mako a la vérité oh passer ziana loba. Oh olongo loba nini oh ndekuti naza ko boye ba velaki na bangonga te mazalaki na mbaye na kini zemi o na kini zalaki ya mobali wana ba fiston tala bas auto ben sala na kini na tala boye passer na biso ba lobi na ngabo papa lokola mwasi alobi vérité ngana ko conseiller étant que passer na ko obligé ote ba loba ke moto oyo atubeli c'est à toi maintenant ya ko pardonner ou pas mais ngai na ko conseiller yo étant que zali mosali na nzambe limbisa ye ils ont pas comme quelqu'un na kin c'est pas grave pas fiston na ndimi na limbisi mwasi nebisi ma maman soki oyebisaka ngai vérité dès le début na comme biso o ya couple passer ngaki ayeba yango te o meminga na ba prière à l'écouta maman na bino akosinga na ba prière akosinga kazalaki bona bona be ok na femme na bino boyebi vérité mais pourquoi bino basi ba utaka Afrique pourtant on a toujours na mensonge n'expliquer papa fiso n'expliquer tellement bon na poto j'ai tout sacrifié pour na ko bengisa j'ai beaucoup dépensé na kensio bandela musa donc papa fiso alongwa kinti na poto asala 3 jours ba comme en France nebisi pardon asala qui 2 semaines à comme en France nebisi tellement bon ko na dépensé dans le club visa qui oyeti okomi mais pourquoi des mensonges comme ça o kozaki na babel na kin soko oyibisa nga vérité maman ne makambo tout engaki mate pas il y a pasteur bon c'est pas grave comme c'est peut-être dire na dimbiso papa fiston ne biso moi si na fa na nda koko makam na ngai esimba ka société yo moko raisonner ko oza ko sala likede mbako o liembongo me ba pesi yote na musala na comme koza ba problème moko sérieux nanda kubli ko kufa pamba ngati non makambo nga na yebi ngote ezali franchement impossible il y a quelque chose qui ne va pas papa fiso or moi si bala ko sala ngai double G au moni baso bazala kenakin soki ba parisien ngane ba yaka ba makanda ba mbala a parisien pamba au moni papa fiso les ali mulai donc ils sont mulai n'a d'accord raconter justement première partie et la seconde n'a quoi biso encore papa fiso bref pour la première partie et alaki na garçon moko boye babana ki kosola na na Londres moi je croyais que garçon wana azali ndekona bango papa fiso OK garçon wana azali ndekona bango te OK papa fiso garçon wana azali ne mobali na ye et a présenté que camarade n'est pas fisson Dieu est grand papa fisson na ye ko kanga ba voice ya garçon wana na téléphone na ye na bengi garçon wana na trafiquer na kosie que nazali camarade ya moi na ye monique et moi ça y ba bengi selio ye maintenant si ko moi ça comme na difficulté ba bengi na ndaku yo faut joyer pas fisson garçon wana siko abosani ke azasiko ko yiba mutu o azako solate ngana kosi ke nali camarade ya mwasi abi que bon de toute façon nga déjà na yetu to balaki déjà ko yoko na déjà que futo sala tout na kimisa ye aya Londres bien bon après ne bisi mes papa bébé ozam te mabe o solo na mobali ya moso yo o sanga ke azalo ke cousine yo donc OK bozala na bino mwasi na mobali pas fiston na resaki des garçons wana na zui message wana papa fiston audio wana na tindeli yango papa na bango tindeli maman na bango papa fiston OK mwasi wana na ko se renseigner après ça nga adresse ka fana na masina na tinis ko petit frère na ngai akele luka et place na bango papa fiston OK fana na masina te afama kana kingasani na route mokali papa fiston mokilo bebezela makambo
Ok, moi c'est le papa fiston. Abota na kin azana mwana ya mwasi moko. Zemi o ayaki nyango. Yaki zema mobile na ye. Ba yoga meke soki aye abota ako déclarer ye a fait bango bakanta ke soko ye poto oboti mamoko ba peso mukanda. Ok, papa na bango na mama na papa fiston. Ce sont des complices. Donc yango na ko pesa bande ko nanga conseil. Il faut pas que... Bon, je sais que Bassito, de mon côté, il a des mauvais, il a aussi des bons. Mais il faut pas que Beng sa moisi en Afrique. Papa fait ça que Beng sa moisi en Afrique, c'est une catastrophe, c'est impossible. Mais ce qui n'a pas qui a une expérience, la famille n'a pas de Nathalie, banoko nangai, ose nangai, basi ba Beng sa, mabena malamu. Afana na bango na baki bon na Beng sa moisi en Afrique, on s'ala bien. Ok, je me suis trompé. Quand bien c'est moi qui n'a fait papa fiston, et ça juste na 1%, ça je te dis la vérité. Et ça juste na 1% la côté il dit bon qu'on tomber dans moi si il y a bien 99%. Qu'est-ce que c'est que bien ça moi, ce qui soit bas avec ça mais papa fiston c'est pareil. Donc c'est mieux qu'on lingana entre biso na biso na poto ceux qui est simbité bokabwani ozi mo papa fiston. Entre temps papa fiston, moi souvent à part ça azala qui sous na misala mabe. Donc, ceux qui n'ont pas semble à terre, qui a se détruire, tu ne peux jamais imaginer. Prochainement, je vais prendre du temps. Nous conseil audio moko très intéressant et que c'est édifier et consoler moins des exhortations. Bande konabiso oyoba yoyo karabiso. Donc, ko ben sa moi en Afrique, ils allaient mauvaise affaire moko impossible. Papa fait son tali exemple il y a ba West africain. Ba ben sa dodo ke ba cité a ko kendi a ko balaye. À cause de la kokuna emso akinara foot après 200 donc à bota que pour azimo se installer bien famille ils allaient se surveiller il faut que moi si ay na poto n'habite ceux qui babazarana varsement be spécial ba pikera bango olongla et pas s'il y a pas si bien et pas s'il y a bien bossa la de na bino na suko lango c'est déception donc c'est ça qui n'a qui n'est pas quoi nzambe vraiment asungao abatela papa fiso j'insiste encore s'il te plaît. Il y en a 1% qui s'est tombé du bon. 99% c'est la misère totale. Tu peux jamais donc penser incroyable. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to sen rabne le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winten gebana. Vous comprenez? Si vous en Afrique, vous voyez, vous avez un Sam en Afrique. Pour ce moment, il y a un t-shirt, il y a Michael Josh. Vous sentez qu'il y a un kilo, polo, mais en Europe, si vous avez un banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € si kalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh so rebino côté na cité yo benga libera Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na meshentel na meshentel couturier tel papa eza griffe ya papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba banda
de 0 à 3 mois yango yo so toyewa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toyewa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyoti kobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur à avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali.
ebongo bino na Congo ozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.